na opération na ko ko sala teza ana kati pe libanda na ko pe ko liba makamangile la batute na école kanga na ko pe ko batute na rapete na mila pe makila batute na dia rape musunya batute makamna le be kanga likolo pe na sono ko sende Jésus amen. Ame omoni ko sambelo lobi okoka kobima te okongoloka batu te za na ekolo yiba mayela batu te okanga mabala batu te bakanga mabala batu ndeni bakanga yango bakanga na liboka na liboka sende ndo makasi baba ni obakati mtu ngombe ala pe basaini après baji makile bati na sani mobe na sani rouge sima bakomo invoquer ténèbre. Mo invoquer ténèbre. Sikoyo olobaki oloka ka sikoyo koloka ndo olokaka nani? Abiga. Olokaki ndi Mutakala. Oloke mutakala. Usagi nini? Olobaki nini? Nalobaki Abiga tika dio bajou rebelle te kono kufa. Esala magipe. Ndene zwaki Abiga wana. Ndeni longa ki abando sambela te yo makasi abando sambela te siko kenda ko loka Abiga pona ni ya donne mutatinda ngalobi ke ni yaya na ye aya kitoko koleka ye siko akoka ya mitengana ke bo ke loka yana bana sambela siko yebisanga ngam na za loba solo na kombo na Yesu kokotela ngate yo pona zo fani so na ndako toni ngana za kandoki te ndeno yebike na za ndoki te kusembela makasi. Kusembela makasi. Ando kia wakoka oya? Di. Ako oya te poni? Pona? Parce que bini kusembela makasi makamina osale akoko osala mote. Mukwano bali ba omona kanini? Moto? Weba mona kanini moto makasi? Moto ngeza ka makasi epelaka donc bandeko tokanga makana mabondeli. Aza mwana fani na ngaza ka mwana defense bonne nanga mama kufa depuis 2 ans et 7 mois mwana tikali na zui bango ba yekoli yana yekoli kuti kozongisa na zongisa ki mwana yana akiko pesa mwana kindoki apesa kilo kindoki na nini fufu na nini yana ko mona nani apesa kindoki ya donela apesa kindoki na fufu na matembele mwana ye kozonga congé pa nanga na moni misala mabe na yebisi papa na yemoko ale ka délivrance nzoka papa ne asala ki onte po papa na yemoko za nani papa no ko mona nani siko mwana ye na ndako ngana yebiki nazo récupérer orpheline natangisa ekomi ya mwana nzoka papa na pesa ki mission yaka koboma nga donc mokili eza ndenge yozo luka bolamu nzoka nde bazotindelo mutu aboma yo donc to priaka to sambelaka makasi po banda ye na ndako nanga azoko kobima te moto na moto azokoka te ye mo akomi kobimisa biloko na sans ko forcer yo mutu abeti ete mutu anyokolaka te azali kuta koya ya kokonda ndenge bana nyonso baliaka na ndako ndenge nazwaka soin ndenge nafutaka minerval ne ndenge tozalaka biso nyonso na kimia me mwana lobi azokoka na kotika kindoki te ezalaka kitoko donc eza choix na ye nzambe ye moko ayeba koleka liboso susi na ngeza mama mwana azaka mwasi malamu mwasi mabondeli mama akufi papa asambelaka te misala mabe mwana atikali kobeba na sima mais kigezima papa aza dirigeant na chorale na kotanga kombo église te to kombo ya assemblée te encore au moins kombo ya congrégation spirituelle vraiment eza mawa pour na yebi église wana bazaka mabondeli makasi baza bato ba enseignement biblique mais mukonzi ya cœur wazo diriger chorale aza ndoki alia kutu bato mususu donc nzambe yemo yeba kosunga mais na mikolo ko ya lokwa lingi kotika neki ndoki tenga na oza obligé na tika on ne force pas les choses nzamba pambola bino au nom de Jésus Christ yemo ko papa na moni héritage kindoki comme ça on peut gérer mwana na ye on a tout fait on a prié pour elle elle a confessé à un certain moment le bien tiki mais le bien zo kokaka kate donc eza style de fille na ye 3 ans elle était bien. Tous les autres 8 ans, elle a évolué dans la sorcellerie. Elle a été bana na na butu, azana mobali na azana monde, na butu kuneza lokwa ba Kardashian donc akotika viwa na tepo obiki ndoko kotika tepo zande nini? Eza nini? Kitoko. Ça va, gloire à Dieu. Mais on est à vie et illusion. Kitana maboko bana osambela.